Solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bisote modele bato babongo lande mitema. Rendez-vous monene ya kamba na moko na mvula. Oya tosanga na koto tombola nkolo yese. Mangoma yoso bikolo yoso tosanga na lokola mutu moko. Bien-aimés de le Seigneur, Shalom. Banné notre Père, partout dans le monde, presse vous a dit, à cause de la foi, première édition, Nakati Suisse. Bandeko, centre évangélique de la foi en Christ. Nakati Suisse. Ibongo est invité biso le 21 na le 22 décembre oy. Biso nyoso, bana ya Lausanne, bana ya partout. Sika buzwani. À cause de la foi, première édition, Nakati Suisse, et Longona l'homme de Dieu, évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Alors, chef Mobimba invité Bissonyoso, Toyana Milulu ya Munene, à cause de la foi, Bouyatu Bondila, Bandekunanga ya Suisse, Bandekunanga ya Nzinga, à cause de la foi, première édition. Mama Esther Bayoula azana bisowana tika nzambia pambule yo mama alors pona ba adresse ezesika ya kubunga ti outa wapi tala ba adresse yango oyo bandeko à cause de la foi première édition nakati ya CFC Suisse ngana zanga jamais nazanga moi notre père partout dans le monde. Et si qu'on soit mis, Bissonabino, le 21, na le 22, kaka, awa, tout koutana, tout célébrer Kolo. Mukoloana. On est notre Père, Toya Tukumi Sankolo, à cause de la foi, première édition, Nakati Suisse, et Longona Moussari Nzambe, évangéliste Jean-Paul Bayata, pasteur de la foi. Ngai, comme d'habitude, Namikei. Avant le 21, Ngao Bino Nakati ya Suisse, Naki. Partout bande balanja Kilongo TV mbote na biso tango yango yo wayambo alobaka bokoto l'air grave wapi bino bana notre père bo comprendre vous ezoka okakoloba trop nakomi koloba trop bana notre père wapi bino bana tata na Mayata tango nde ekoki to sola na bino tango tezala totala makamni to sala babio papa rabi azoloba te nikamni papa rabi azoloba te depuis komi boye azoloba te nazali kasi moi ba réalité ba programme ezaki ebele nazali koloba nanga mais lelo nde na bino ya koloba sikoyo ndenge bolingaka bana notre père biso yeyo kasi zongi sapete omoni makambo yango olobi papa rabi azoloba te siko na ye pona loba ozoko zongisa te na sepela tango komona ba commentaire tango boyanolaka ya bino mosakoli yeyo tozaka kaka de prophète na CFC prophète Chavini Eli Luzala na mosakoli Rabi Mavinga. Est-ce que na kosi ndenge na lobi boye eza mabe te mosakoli aye tango basakoli ekoki tango yango to solola à cause de la foi na Suisse bana Suisse to tombola bendele yango yo bazouya bapesa bisou tombola bendele bana Suisse la cause tango yango na lati à cause de la foi na Suisse lobi samedi eza ya koyinda na ebisi no putule ko mata makala ekotika la te na makala pe ekomata makala emati opesi mbwa azwa mingi abitu ona kozwa te mbwa aboyi na yepo à cause de la foi ça nous concerne tous ezali kamuna biso bobi campagne o ebanda première édition je crois en 2013 nazaraka wana na foire internationale de Kinshasa
tosenga pavillon moko boye bapesi biso pavillon mosusu bato baya mpe badébordement esalema tokomi koluwa instrument mosusu mpona sonorisation libanda plein ya libanda eleki bato bazali na kati ya salle. Première édition papa alobaka eza chiffre ya précision, donc tozwa déjà précision na première édition veut dire nde bobandi boye bobandi yango déjà tokende. Deuxième édition, troisième édition, 9e édition na Kinshasa ezali na palais du peuple na baimage oyo boomona wana ezalaki buka bato bayaki ebele. Yesu Christ Nazareth azalaki au rendez-vous tozwa ye matatoli turo na Kinshasa. Voilà image yango wana ya première ya 9e édition. Mame Nis Manyanga azoyemba, papa Mike Kalamba azali, papa Moïse Matuta, papa Josué Mayala, bana notre père bazalaki, bana CFC, bana Codef pona le kumu encore Yesu Masia Nazareth, nzamba akondima tata na biso mayata. Ndena oloba boye, père aza déjà wana Suisse. Aïsanga pa Arabi, na beta tour na Château Rouge na France, ne père, toi na Suisse. Kende Genève, baluka Suisse, nyonso kita na Lausanne bisika activité kozala à cause de la foi. Première édition oyo Église Nabiso, CFC Suisse, tout à tolo pour l'église. Église Nabiso, Nzamba Pesa Biso à travers son serviteur, l'évangéliste international, le porteur de Christ, l'homme des chiffres, le pasteur de la foi. PC vision, PC likanis. Papa Benga Biso, talisi Biso vision, to comprendre vision. Biso suko to zakan loko là-bas, ba ir ba Aaron ba Josué. Toko simba maboko tata so elembi to simbika maboko tozo gagner bitumba elongo na kolo Yesu Masia Nazareth. Le pasteur de la foi est déjà en Suisse pour cette campagne d'évangélisation à cause de la foi qui aura lieu demain samedi et c'est dimanche 22 en Suisse. Bolim sanga adresse na oloba ngo mingi te po adresse be singeza na chemin yonza quelque part waneza na ma place obunga te bozona ba vidéo isa awa. Mais avant de faire bozindo alisona biso ba notre père bana CFC bana Codef balandia de Kilongo TV bino bebolinga rabi mavinga to komisa na nzambe na témoignage au moins témoignage oyo yo pe Yesu Christ Nazareth akoma témoignage na lobi ya kaka à cause de la foi oko témoigner nzambe oyo nzambe alongola Mame Nis Manyanga na masina na siforko abisinga pa rabiso embule beti mayi nyonso ya terrasse zo kote ya biso na ndako ekoma tina luketo. Ba voisin ba fongli ba terre bobika Kinshasa de so mbula bo porter bo fongli pe faux sceptique na mne bima e koti la ba Mame Nis Manyanga mais na tona ngwa ke ngomba ke sambela ke lele la nzambe oyo pe ba mona loboko ya nzambe lelo akoma ko témoigner akoma fana na ndako climatiser akoma fana la na mbetu climatiser atamu na mtu ka climatiser bi moi dollar nazo simba Yesu témoignage voyage azo sala e poto akena France abeti concert plein Yesu ne témoignage na ye. Ayana CFC a témoigné à Bimayata Zanzambe. Jésus qui est Nazareth à Zanzamba solo pe à bon bouya bo témoigner. Tout l'année intervention Mame Nis Manyanga na campagne autolève na on a parlé du peuple à cause de la foi et c'est une 9e édition. Tout lundi témoignage nanga. Témoignage,
suke makasi na ngai esuka consolation visible Yesu asalela nga bolamu ebele alongola nga sonye alongola nga na pasio tika na yemba yo Yesu tika na matiso Yesu on y va Jésus sauve na yako tomolo Yesu na yako matiso Yesu okozi nazomona yo Yesu na miso na nga kontima Jehova osalinga bolamu papa olongolinga soni alobaki ekosimba te Yesu akokomba banguna najali yo kiti liboso na ngai nasanjolelekebele mosantu naye koloba no kumama Yesu alongolinga soni kumama Yesu alongolinga pasie yayosalinga bolamu Yesu alokotinga na soni Jehova apesinga litatoni na kana te likolo ya soni natomboli yo likolo ya pasi natomboli yo likolo ya humiliation natomboli yo Jehova ata lisusu Jehova on y va kasi mololo ozobeta yaya mabina ozopine ayaya nyonso ozosala alekana komi na bien Yesu atika gombe na makampane kokamwa aleka pe na mbiza kokamwa kuna balobaka fransa bien na monoko ye akiti akomi na mai ya njinye alobi Yesu kite ifo na kite akita na ye na fasilite akomi na klasi foko alobi na akota na ye pe na fasilite akutanga na vandi na mayenzi na makolo ibumunanga na nzala asola mapeka wo atala bosoto na ngate atombolanga na kongo na fasilite alongolela nga soni na fasilite amemelanga esengo na fasilite amemelanga kimia na fasilite alekikasa fubwe Yesu aleka pe na lemba balobaka francais aye na suka mboka na sifoko akoti na ndako moko etangaka maye alokotinga manyanga Yesu akomisanga reference libota nanga asimbanga loboko yaye amemanga malembe atambusanga malembe nazokende ne malembe asimbisanga dolare betela Yesu mololo Merci à Gauthier Kele, merci beaucoup. Là, vous avez suivi cette très belle chanson, témoignage de Mamé Eunice Manyanga, lors de la campagne d'évangélisation à cause de la foi à l'esplanade du Palais du Peuple. Bana notre Père, wapibino, ya Sylvain Mambina, ya Sylvie Kabouya, wapibino, ya Lola Nikuna, Maman Odette, wapibino, ya Nathalie Zeko, baada ya Suisse wana, do makambo ezo yinda déjà na Suisse, bo yindi ça. Na senga mno bo yindi sa la police ya
Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça y est, c'est Mosakoli qui nous avait appelé. À cause de la foi avec pasteur de la foi. Comme ça, c'est qui Mosakoli? Bon, expliquer. Balasima, Tolongwa, wana to kesu na salle amnene. Bah, notre père, pour aniter un jour na yo arena. Pour aniter un jour na Zénith de Paris. Pour aniter un jour na Adidas Arena. À cause de la foi. Nzambo to sela kanzamba solo pe abomo nzamba tatam so mayata zanzambe epai na ye impossible ezakate. Nyonso eza possible eza possible to kende yo arena campagne eza possible to kende pe Stade de France. Mukoto bandaka na Fikin na lobaka ngo un jour na palais du peuple. Un jour na Stade Tata Raphaël. Nzambe waza sima maloba basakoli na ye azana bomoy. Nzamba basakoli Nzamba tata msoma yata Jésus Christ Nazareth wa bibino bana notre père tozo kenda sko na Suisse tokozala wana lobby ya yo peut-être ozo rêver na mona ba doit préparer ba concert bazui un mois bazolo bia biso na yo arena tokobuka tokoya mobondo tokoya boye bimbo biso to yata gudi webi gudi na lo ba sapa tout est série na biso ba takala ba se retrouver no ba gudi o to za yo na classe ba on ba ibo ya mobondo biso to ye gudi to ye vraiment à cause de la foi na Suisse gudi veut dire moi nana azuité pour abimi gudi yango biso to sala to ya vraiment gudi ko ya no mobondo te mobondo tika bande obake na yo arena mobondo tika bande obake na Adidas Arena biso to yande gudi. Ouais, bah, notre père, c'est pas beaucoup comme commentaire, Toya Goudi. Toya Goudi. Tous en Suisse, le 21 puis le 22, Oyo. Samedi na dimanche, Oyo, à cause de la foi. Koulus Massia Nazareth, Zamba Gondima Tata, Msomayata, à cause d'un rendez-vous. Puis, comment est-ce que ça là partout, mais ça là partout. Nzamba za partout mais ça là partout etabisika osala l'homme de Dieu le pasteur de la foi totambula amemi nkalu amemi Christ biso tolanda le porteur du Christ tolanda muto amemi nkalu bisika okota tokoti à cause de la foi tolanda message mosana Nzamba asalaki le pasteur de la foi aza déjà wana na Suisse azobondela kaka amati avion azobondela kiti avion azobondela et gloire à Dieu chaque fois père amata avion Nzamba a révélé kaya pesta ke susu makambo asika. Chaque fois matin avion, azo asuba révélation, azo ya Suisse déjà, aza déjà wana. Tout là na message à Salaki Zagi avant à la Suisse à cause de la foi suisse. À tous ceux qui sont en Europe, je dis bien en Europe, même ceux qui sont des États-Unis, partout comme vous voulez bien, en Afrique aussi c'est possible si vous avez des visas. Aux en Mukando, en Afrique, tout et tout, au moins que vous en facilité, je vous invite dans ces grands rendez-vous. Et à cause de la foi suisse. Je demande à Ndekogote Kiele s'il peut préparer déjà la fiche à cause de la foi suisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les numéros sont là. Les numéros sont affichés. Vous avez aussi des numéros, bien sûr. Voilà, les numéros sont là. Nous avons une grande activité par la grâce de Dieu. Le samedi 21 et le dimanche 22 à Suisse, précisément à Lausanne. Je sais que vous êtes surpris, mais je vous assure, sous l'aide du Saint-Esprit et par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, Tozana Bino. Samedi 21 et dimanche 22 décembre 2024, na Lausanne, na la Suisse, aux en Suisse, aux en Belgique, aux en Allemagne, aux en partout. Appelez ces numéros-là pour la réservation à l'hôtel. Appelez ces numéros-là. Bah, il y a la réservation hôtel où ils ont non loué à salle. Pose en facilité, tom sous mutuka navette et qu'on soit bino na hôtel pour comme sabino na salle. De même aussi pour bazong sabino ceux qui moyen de déplacement exact mutuka navette il y a CFC Suisse et au salam salawa. Tout ça à cause de la foi. Vous savez il y a certaines choses bien aimées dans les scènes comme nous tout à l'heure et bimaka na prière. Il faut zana kondima. Dans Matthieu chapitre 21 verset 22. Oh, et ça linga bien. Matthieu chapitre 21 verset 22. Ndenge peto la samedi 21 na samedi 22 dimanche 22. À cause de la foi. Si on a vu là on verset samedi 21 na dimanche 22 décembre na Ngonga il y a 14 na CFC Suisse na Lausanne.
Ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 21 verset 22, tout ce que vous demandez avec foi dans la prière, vous les recevrez. Donc tout ce qu'on peut demander dans la prière, même une prière de 2 jours, de 3 jours, une prière de retraite, une prière accompagnée de sacrifices, mais si cette prière-là n'est pas accompagnée par la foi, bien aimé dans le Seigneur, il y a que prière on est en effet. C'est lui le véritable Dieu qui est à l'Obiaon. C'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas une autre personne. Nzamboto c'est la récompenser Bisso. C'est lui qui nous a dit aussi que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et pas seulement qu'il existe. Parce que tout le monde croit que Dieu existe. Même les païens, même les sorciers croient qu'il y a un Dieu qui existe. Mais la différence se trouve là où il a dit qu'il ne se limite pas seulement de croire qu'il existe, mais qu'il croit aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même notre fille, moi, Nabiso, faveur, nous avons pas mbolé de Jonathan. Bayembi balobi, le rémunérateur, rémunérateur. Donc c'est Christ qui est notre rémunérateur. Donc ça dit, lui, il faut que ton dima kaza rémunérateur. Pour que on dima, tu dois d'abord, tu n'attends pas d'abord de voir, tu vois. La foi c'est une ferme assurance et une démonstration. Donc il faut démontrer d'abord que tu as quelque chose dont tu n'as pas encore touché, palpé comme ça, mais tu en as déjà par la foi. C'est ça qu'on appelle la démonstration de la foi. La démonstration de la foi, et ça, le ton dima pas rémunérateur. Croire, c'est la première partie. C'est juste une ferme assurance. Mais ce n'est pas un problème. Mais le problème se trouve dans la deuxième partie, là où il a dit, pas seulement une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et s'il faut descendre pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. C'est ça que la Bible nous dit, un témoignage favorable. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous invite. Venez le samedi 21 et le dimanche 22, en Suisse, précisément à Lausanne. Appelez ces numéros-là tout de suite, là, pendant que je vous parle, mes bien-aimés dans les Seigneurs. La foi. La foi, c'est toucher sans voir. Et ça, nous avons appelé ça un message particulier. Et tous les messages particuliers que le Seigneur a donné à ses serviteurs, base dans la foi. Ces gens-là qui sont très compliqués peuvent... Il faut que la personne lui-même puisse avoir la foi qui est née dans le haut, parce que ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Il doit avoir la foi que l'Esprit de l'Éternel agira. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien aimé, venez le samedi 21 et le dimanche 22 à cause de la foi en Suisse. Benga ba numéro tout de suite. Maman Esther Baleoula, la présidente, ou soit Okozwa, Maman Nancy, ou bien Okozwa ya Guigui. Je profite aussi pour dire un grand merci à cette grande équipe qui organise cette activité en Suisse. À commencer par Maman Esther Baleoula jusqu'à la dernière personne. Je vous dis un grand merci. C'est ça la mission de l'église. Émis, évangélisation et mission. Allez partout à travers le monde pour nos salabatuba disciples. C'est ça notre mission parce qu'un jour, il reviendra. Yesu Masia Nazareth Ozonga. Na martelé koloba bien aimé. Le 21 et le 22, samedi et dimanche. Donc samedi 21 et dimanche 22, je serai avec vous. Je serai là avec vous sur la grâce de Dieu. Je serai là. Si Christ ne revient pas encore et que le monde continue, je vous... Voilà, merci. Merci. Là, c'était le message de l'homme de Dieu, le pasteur de la foi. Il est déjà en Suisse. Bana notre père. Tozalawana nesivino mobondo. Tozalawana goudi. Mobondo te tozalana goudi. Goudi veut dire d'être dans la classe. Abeti goudi want to get a liste à repêchage. Abeti goudi. Abeti tozalawana goudi. Toya ebele. Place wane bukana batuna na lingi mama Sylvie mama Esther Baleoula memangambu ndenga na memengambu na Angola na Luanda na Sina Atlantique à cause de la foi ba yebele ba yaki goudi misuba na ba mobondo misuba ye goudi vedi na kati plein libanda ba la police angolaise ba ye ba kangi porte wana ya Atlantique na Luanda ba kota suste
libanda pe talaka bana notre père babitoko tate biso to futi ba transport to samba to luka nzambe Yesu Kristo Nazareth nzambe on matata mso mata to tate babandi oyemba to kende te to kulalawa babu mabiso de la foi ayoka to kende te to kulalawa babu mabiso musakolpe ayoka. Maman Zozo, maman Joséphine, papa Tchabenga, papa Rabi, basinga kuna luanda babaze belé ba kota te na bimi libanda na ju pasteur Rabi Georges Mala, to bimine libanda buka ba tout plein. Na bimi au problème, na kati plein libanda plein. To ko tchabango wapi? Na yebisa ki ba organisateur, boko baksa ba kiti. Ba on ba kantie kaka ekoza bon ba ete ba ya mobondo o. Bien aimé, peu importe problème, na difficulté aux yaka na Suisse ou na to sambela papa monsieur de la foi, bon moi le boko na nzambe. Lo moi particularité ezali. Différence moko ezali. Abiboye pa enangai. Na mikumba na bino, ngana okango la bino, ngana obikisa bino, na opesa bino kimia, na opesa bino repos. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, mais yaka na kondima. Moi so ya perte de sens yaka na kondima. Biso na simbela mankolo na omona lobiko. Boya to simba Yesu Masia Nazareth. Boya to simba mopesi na kimia. Boya to simba mtapesa lobiko. Jésus-Christ Nazareth to okango la. Moza maladie, oza un problème maladie ni nango sorte ni amalio de la Dieu zanango maladie basée na finance, maladie à santé, maladie financière, maladie physique, maladie spirituelle. Et ça va me choisir un poto mais l'autre à Gaza en Afrique. Et puis l'autre sera zotanga na internat na Congo central to wapi. Yaka to sambelo mo loboko na nzambe. Eza par hasard to kuté na vidéo oyo. Tango nonde koki, il est temps ya achèvement, temps ya délivrance na yo. Tana yo okota sikoyo na lipamboli yango ekoki tango yango yango okota ndako na libala tango yango yango mibali nyos nazwaka bazate tango o sikoyo ngozwa nde mobali ya vina yo tango o ngozwa mwasi ya vina yo tango o yo ndo lingo bota nani ba yo bota te tolo ba pesa ya pamba sipo melisa pe bana Jésus Christ Nazareth nzamba tata mso Maria tabiyaka yango akufa na croix mabuka ofungwama po ayamba ba problème na biso po ayamba mikumba na biso apesa biso kimia. Le Dieu vivant est véritable. Alors ben naote soki ozaka kondima okokangolama yo na libota na yo na moni Yesu aye azoluka aseksa Lazare atuni Marthe ayebisi ye nazali na kondima ke soki oyaki ntango ndeko na nga azobelo angaki abika ye azozela miracle ya guérison mais Jésus ayeli miracle ya lisekwa batuni otie wapi manata azobesa bi il sent déjà Yesu azali na ntina te ya kolumba alingaki boyebaki azolumba déjà mais akosekwa ata koro yango esi elumbi ekomi déjà kopola Jésus-Christ Nazareth aza capable ya kosekwisa yo yaka na problème na yo yaka na charge na yo nzambo tata mso mayata asambelaka nzambo tata mso mayata asalelaka abi nzambe alinga ba défi to défier monde ya ténèbres défier ba tchali boso na mso kokweya au nom de Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant véritable. To la na message à tonton Sunzata sala un message moko pour na peuple de Dieu et ya Gauthier qui le so ko tchela ce message à tonton Sunzata ko benga bana notre père ko benga bana CFC bana Codef to kutana pour na losambo et longona tata mso mayata matato les ali boluba kenzambe wa ko sarate azoluba ya solo bien aimé yo o lembi yaka ata losambo estilo baka papa rabia ebisinga na ya na bela nzambe oyo na kondima pe na kozwa ye moko lobi soki osambeli na kombo ya Yesu Kristo Nazareth na kondima mo na oko kokisama tolandi tonton Sundiata kokisama loba mosali na ye akosela kwa monolo monene sangisaka bato kondima bisoki modele bato babongola nde mitema andeku monene ya kamba na moko na mvula oya tosanga na poto tombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosanga na loko ya motu moko. Bien-aimé de le Seigneur, Shalom, Bane est notre Père. Partout dans le monde, presse vous a dit, à cause de la foi, première édition, Nakatia Suisse. Bandeko, centre évangélique de la foi en Christ. Nakatia Suisse. Ibongo est invité biso le 21 na le 22 décembre oy. Biso nyonso, bana ya Lausanne, bana ya partout. Sika buzwani. À cause de la foi,
première édition na kati ya Suisse et longo na l'homme de Dieu évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Alors CFC Mobimba invité biso nyonso toyana milulu ya munene à cause de la foi buya tubondila bande kunanga ya Suisse bande kunanga ya nzinga à cause de la foi première édition Mama Esther Bayoula azana biso wana tika nzambi apambula yo mama alors pona ba adresse eze sika ya kubunga te outa wapi tala ba adresse yango oyo bandeko à cause de la foi première édition na kati ya CFC Suisse ngana zanga jamais na zanga moi et notre père partout dans le monde et siko zwami biso na bino le 21 na le 22 kaka awa tukutana to célébrer kolo mukolo wana notre père toya tukumisa nkolo à cause de la foi première édition na kati ya Suisse elongo na mosali ya Nzambe évangéliste Jean-Paul Mayata pasteur de la foi ngai comme d'habitude na mikeyedi avant le 21 ngao nebino na kati ya Suisse na Kenya. Voilà, merci beaucoup tonton Gauthier Kele. Là c'est le message de Papa Sundiata. Je pense que vous avez compris. Vous êtes tous invités ce samedi. Donc demain samedi et dimanche pour cette campagne d'évangélisation. Venez nombreux, venez en famille. Prions pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Venez vous qui avez des problèmes, vous qui avez des difficultés. Jésus-Christ Nazareth est là. Il a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Le repos est là mais il faut venir. Invoque-moi, je te répondrai. Nous devons lui invoquer. Le Dieu vivant véritable. Jésus-Christ Nazareth, le Dieu de notre Père Mayata, fera quelque chose. Voilà. On est pratiquement à la fin. Je pense que nous avons direct na buto na sola binoba notre Père. Boeb sandeni de abo se préparer ndeni makamweza na po lobby ko yinda na Suisse wana première édition où ils ont organisé une église CFC Suisse. Mamester baleula zana bana Suisse nyoso bazana CFC France bazoya wana mobondo. CFC France bazoya na goudi na bitolo ba goudi tolo ba goudi tozana goudi ba notre Père tozala na po akembo nzambe boyebi sera goudi surtout que classe repêchage au mona abeti goudi biso ce que to beta goudi tozala na ça moi bien. Merci. On me fait signe que nous devons citer par rapport au temps. Merci à Aya Gauthier Kele qui était à la régie. Merci à Trésor Ting Nathan Kifuta. Merci à Papa Fiston Bastien. Merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur de la foi. Merci à prophète Chavni Ali Luzala, merci maman Odette, maman Bibi, maman Nanyoso, Merka, Mwana Mayata, merci à notre Père Nyonso, Yabino Yeyo. Ba imikola ba feti pe moi ba code ba misusu bazoko benga tete moi code tinela bandeko na Kinshasa benga bandeko ba fete kitoko mama papa so po tinela mo sakola bino sali mabete est-ce que sali mabe merci na ba notre Père Nyonso kutemba sima numéro ya sika à cause de la foi la Suisse. Bisopi modele bato babongola ndemitema andeku monene yakambala mokona mbula oya tosanga na poto tombola nkolo Yesu mangomba nyonso bikolo nyonso tosanga na lokola moko. Bien-aimés de le Seigneur, Shalom, Bane notre Père, partout dans le monde, presse vous a dit, à cause de la foi, première édition, na kati ya Suisse. Bandeko, centre évangélique de la foi en Christ. Na kati ya Suisse. Ibongo est invité biso le 21 na le 22 décembre oy. Biso nyonso, bana ya Lausanne, bana ya partout. Sika buzwami. À cause de la foi, première édition na kati ya Suisse. Et longo na l'homme de Dieu, évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Alors, CFC Mobimba invité biso nyonso. Toyana milulu ya munene à cause de la foi buya tubondila. Bande kunanga ya Suisse. Bande kunanga ya nzinga. À cause de la foi, première édition. Mama Esther Bayoula azana biso wana. Tika nzambi apambula yo mama. Alors pona ba adresse
eza esika ya kubunga te. Outa wapi tala badresse yango oyo bandeko. À cause de la foi, première édition nakati ya CFC Suisse. Ngana zanga jamais nazanga mwana notre père partout dans le monde et siko zwami biso na bino le 21 na le 22 kaka awa tukutana to célébrer kolo mukolo wana notre père toya tukumisa nkolo à cause de la foi. Première édition nakati ya Suisse elongo na mosali ya Nzambe évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Ngai comme d'habitude na mikeyedi avant le 21 ngao na bino nakati ya Suisse nakei solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV.